toloba Moise Katumbi olobi oza congolais siko oke kosomba 800 000 armes pona koya koboma bandeko na yo ba congolais mais yo olobi oza congolais toza na bitumba wate guerre ezate mais minduki oko kosomba pona nini po boma banani lelo Francis Kalomba alobi vérité abisote mama na Zambien siko ya kutuna mwana 12 ans ngaita Francis Kalomba ye wana alobi o Jacques Ndala pa uti ko tango alobi azala ko luka mbon mais tozoze la Moïse yo boma nde frère Patrice alobeki boma botola me koloba twana un jour akosala nini akoloba lelo yo bomika diom po yo koma mokonzi okeye États-Unis bisika nyonso zokota bazo yebiso ke fachi déjà azalaki yawo tokende boy oyo kimbuta oyo na ba cimetière kochile biso ba nani ba salle de matanga lelo fachi aboyi makambo ya bibembe ba salle yango ne tuliti salle lelo tuli babetele maboko balobi bibembe ebimi kaka na morgue mbala boko na cimetière wo melelo mwana mayele aye kozwa inspecteur ya FARDC otobengi tango fort général atinde kuna na audit tala nanu ye moko ye pende batindi aye kende ko dite bango mais akeye kokuta lukuta kuna na moyibi yango wana boyoki ba officier wana bakangi bango mais tina na bango ou bien eloko nini baza ko luka place wana baza ko luka ke ba soda batomboka tala nanu erreur matata mponi ya sala biso akei na luf na balibane akei ko somba ba semuli nyonso tala banyokoli pe biso mingi bino bande bwana poto banyokoli biso na façon nyonso bakanisi to kufa menzambe abatela biso Mosakoli Shako TV itala ngana ibisi bino bu itala mokile komine sengo mokile koti sukali po nini Mosakoli Shako TV na kati ya YouTube atala kombo mulai Mosakoli Shako TV itala soki bozana posa bagag bozana posa ba émission ya solo e bolingi pe bomona mobikisi ya mbanzalemba moto ya bokola kanguma na sena ye tala bokomona ekati ya Mosakoli Shako TV ngana ebisi bino boye tala koseka elekina kosekisa na koseka kasi keba soko seki mingi okoki kosuba Maman voyez le mignon aïe bisa di boto tala Mosakoli Shako TV kule place to mona babilo kwa kanda o mona mobili za bazalemba o mona papi kade Boss Dame Jackson to s'abonner na Mosakoli Shako TV yako mona ba guide ba émission mona ba beauté miniature originale tozo kota nanu na masolo ya liboso bandeko ezo kamwisa monde mobimbe za komona ke bitumba ya este esali 20 ans esila kate tolo bage banda epoka mobutu esila kate metala mwana mayele fati beton kolomboka aye dans 4 mois bitumba esili menine ezo leka na kati ya armée tomoni pe ba ennemi baza ebele ba fiti baza ebele banguna baza ebele komona ba officier ya FARDC batindili basodanga na bazana na est kuna mbongo ebele une affaire de 13 millions de dollars américains ba motiver basoda oyo babundi oyo balongi etumba wana ba officier wana bazwi mbongo ba bombi yango wana omoni bakosaki mokonzi ke tozali 21000 militaires nzoka bazaka na bango 7 ta mokonzi akomi kuna nzoka ezalaka boy mais lelo mwana mayele aye kozwa inspecteur ya FARDC otobengi tango fort général atindi kuna na audit tala nanu ye moko ye pende batindi aye kende ko dite bango mais akeye kokuta lukuta kuna na moyibi yango wana boyoki ba officier wana bakangi bango mais tina na bango ou bien eloko nini baza ko luka place wana baza ko luka ke basoda batomboka basoda wana batomboka pe mokonzi ya mboka bafungule bikoke ya est ba rebelle bazonga lisusu nzele koma polele baye ko atake mokonzi ya mboka yango wana to yebisa we balandaka
chaque Musakoli TV o ba libanda mboka musala yango tozoloba bosonga TV otobenga kaya chaque Musakoli bolanda bosabone massivement yango kuna na este tango ke audite koti baye komona ke wi banani basala makambo oyo baza basoda na kati armée tomoni ke wi kaka ba konzi puisque général abundaka te yo sio mona général ibumu munene boya kobunda ndenge nini awokima ndenge nini bazotonga bandako ba 10 niveau ba 5 niveau mbongo ya basoda yango wana lelo secret bimi bakangi ne fwana il faut basanza mbongo wana batika buzoba wana puisque basoda so batombokaki balingi batombokela mokonzi ya mboka nani alinga maîtriser bango boyebi so basoda batomboki yango toboyi biloko wana balave armée balungula ba étranger basara kati armée na bato mitema mabe wana bacha basoda ya malamu oui tokoti mukena likambo ezotala matata mponyo kala wana alobaki te naza na poison mais comment babengi yo obaluki yo na komi na poison ngo kende kozwa soin wapi na poto est-ce que na poto baswanyaka poison baswanyaka ngo na este azalaki na nzela ya kokima ndenge Kalef na oyo tobengi général Numbi na Tambwe Mwamba bakimi lukula baza ba milliardaire balingi bakima bakende kosala rebellion bokotela wapi facha sakangi beton yango tolobi matata mponyo amo ibi munene aibi mbongo ya ba peuple na yanga pe na peuple congolais il faut sanza mbongo akokima te akobima te azala wana akende kosamba ayebisa biso likambo ya bukanga lozo eleka ndenge nini ayebisa biso université Mampo hôpital Mampo stade Mampo eza kombo ya nani puisque mbongo eza ba peuple congolais yango wana matata mponyo azawana ye mwayaki mezate akendeki na bwato akima bazongise tokotika lisusu tante ndenga leva kimaki oyo matata Tambwe Mwamba kimi oyo John Numbi akimi tokotika lisusu tante yango wana matata mponyo tozela lelo pe babengaki tozela kende kosamba toyoka ndenga kosamba oyo bazolanda biso na monde mobimba matata mponyo azali awa bazoluka kama mwayaki akokima te akende kopesa réponse ya bambongo ya yibaki azongisa mbongo ya ba peuple congolais bayaki maboko pamba bayaki na mbongo te so balinko zonga bazonga maboko pamba oui likambo ezotala kote ya matanga ya cardinal Mosengo tozo kamo tomona kabisika nyonso bato basala musala ezali protocole lelo tozo ka ezana église moko ekokani na basango balata ndenge moko na basango mais église toyebi basango mususu ezali orthodoxe mais orthodoxe bango balata ba sultani ya noir o balata ya pembe zaka catholique o ya catholique romain mais boni ekomi mususu te protocole tokolandela bino malamu batu wana bakoti na kati ndenge nini bakomi na niveau wana ndenge nini balinga baboma nani président Sassou Nguesso ou bien Fachi Beton toyebi te puisque tozali na deux pays ou bien deux présidents voisins et puis bavandaki esika moko mais bino bokoti toyebi te mission na bino ezalaki akoboma président Sassou Nguesso ou bien Fachi po soki boboma Sassou Nguesso biso tomembi ngamba aza mopaya toyambaki ye yango tolobi lukula bakangi batu wana babengisa pe protocole batu wana baleki ndenge nini soki baza na arme silencieux balinga babeta tant esili o tocha mai na munoko deja topalangani nazolo baboyi tocha mai na munoko te na minute oyo so babomi Fati biso tokosuka wapi esili tosili biso nyonso na Congo ba rebelle bameli ba champagne bamesana komela champagne yango wana tokomi lisu likolo ya lisu toyeko bakisa ke protocole ya catholique basambisa bango bapesa biso vérité ya makambo wana ba peuple congolais bazozela nde vérité po tozomona flou place wana toyeba ke bato wana bakotaki ndenge nini histoire yango pe ezosuka ndenge nini po tozoyoka silence toyeko bakisa mama Olive Lembe tomoni na matanga ya cardinal te ye atikalaka na matanga te toyeko comprendre lukula besenga nde mukongo nzoko azalaki wana mwaya ya ezalaki te yango akimi toyeko mona pe Moise Katumbi mukolo ya yebembe ya cardinal ezoya ya akimi ya États-Unis c'est-à-dire mokonzi ya mboka eza Fachi Beton yango wana pe fayulu atelemaki abeti maboko alakisi ke wi mokonzi ye wana tozolakisa baye bazali banda makambo eleka na RDC c'est moi na 12 qui parle olinga te nazolo bande bosolo
mama Olive akosa kaka otu bilamba boy na boy mais na matanga to moni ete lukula yoka ke facha za wana mokonzi ya 3 brassards mokonzi ya RDC mokonzi ya Union Afrique mokonzi ya SADC azawan et puis bazali na yeme ipe to benga yeme puisque il est doyen Sassou Nguesso azalaki wana bo Olive lemba ko zo place ndeni yango afinuku kaka muke akei boye bake awa masolo eza kitoko tozozela sikoyo nini liwa ya tatuka jombo peti ovwati nanu te otambula bulumbu tozozela liwa wana toyebe uti wapi yango boyo kisha kindala atindi ba video alobi o na ko trahir ndeko na ngai te makile zo bet mekala wana ozalaki wapi tawo koti prison yebi wana ndeko nayo yo sakana na mukonzi amboko olobi ndeko nayo te ya buzoba olobi ona za ko luka mbongo luka na zote ya mukonzi amboko toza ko yebisa bino ke bozali ba très belle mais boza ko chatembe sikoyo moko mipwati olobi ongaja kindala naza ko luka mbongo luka na zote ya mukonzi amboko lukula ozali na bache 2 ngana lobi 2 ans te bache 2 wana il faut to bakisa combien na 0 sima wana yo moko okopesa raison likambo ezokamwisa sikoyo ba mama bazolela kolela ya ba mama yebiso te ya fachi beton te ezali nde motion elandani na motion ya changi likambo ya changi etali peuple congolais te etali fachi beton te mais etali ba peuple congolais en général likambo pe ya ba mama mwana 12 ans baka bongwa ba mama balobi ba soso balobaki kitezali biso basi ozoyoka lokola balobi carton soso $10 basi balobi seke ba soso balobaki ezali nde biso te abino te ba soso bino te bino balobi $500 mobali nyonso congolais nyonso azala basi 5 10 8 $500 baboy ki fiancé ya ndaku yo epa ya baboti ozana fiancé ya 7 ans 8 ans bilengi ya mwasi nyonso esili na ki fiancé ezalaka te yango balobi fiancé ya 6 fois 2 yango ozomona ba mama bakima biso inane sikoyo ni eleka awa social mokonzi alobi evanda social ya basi te bino ba mama botika komitia likambo wana na tolo likambo wana bachende motion na assemblée bazana ko débattre yango soki eleki to bala bino na $500 pesa ibele yo zwaka $500 $1 million ya francs congolais ibele yango wana tozolo baboyi likambo ya social na minute oyo président lobi soso ekita mais batu babomi mboka ezali Olive Lembe na Kabila na minute oyo bazobundisa social na ndenge ya liboma po soso ekiti 2000 na Kongo moto akosepela na Kabila na Olive azate bakoyoka pe atakombo wana te na minute oyo mamo atekaka pondo matembele misili oyo bateka bandindi bangungu akosomba soso te soso 8000 mamo wana ateka misili est-ce akozwa 8000 wapi akosomba soso ozo comprendre yango wana facha lobi social ebanda na soso etikala na 1000 francs soit 2000 mama na ateka misili akokende na wenza kuti soso ba papier nde parti lokolo na oyo azwi na 1000 francs akati kiteni bana baliaka te basani bali mama lobi fachi umela mesikoyo 8000 mama akosomba soso ndeni yango zomona Olive régime tolo ba régime mobimba ya batoyo bato ya simandako bakeiwana bazondi mate simba mais lukula mwana mayele fachi beton bilaka nyonso alobaka simbaka alobaki gratuité ya enseignement esimbi to pesa ndakisa yo bato sala fierté bana lelo batango fele yo olinga te batango fele lelo milelo ya este esili tala banyangala to balinga lisusu bazongisa guerre ya este bayibi mbo ya basoda po basoda batombo mais fachi atimbele bangalobi ekosimba te yango wana tozoloba mwana mayele suivi akolandele sikoyo social ya basoso oyo papa bino batu bana poto bolobela pe biso te tokomi kolela soso ango pe soso ya chitalu chintu chifwa soso ya chibeme nalela ta soso abomo kwekwereke mena olela soso ekufa soki mbula nini mboka nini balela ka soso me aho tolela nanu soso bokolobela biso te
bato banguno ba ennemi oyo ba ekovanda bazo boy soso ekitate entre temps na ba pays mususu baliaka ba soso lisusu te toana ba india na ba chinois bazo liaka mabata ya bomoyi ba pigeon ba soso ya bomoyi baliaka ba soso ekufa oyo te mais komona bandongolo miso régime eleki oyo balobi te soso ekokita te po bayebi ke soso ekiti congolais nyonso ayini bango tina bakaka nunwina na bango ayini bango penza libela yango zomona bazobundisa social mais président alobi na sala conseil des ministres te atiango mopanzi alobi na sala séminaire yango nini eleki kuna bozwa liloba ya mutuya onga na kangi mona 12 ans président alobi boy bino ba ministre nyonso na yoka lisusu te likambo ya autorité morale eloko yango wana po ezalaki Kabila kuna balobi soso ekita olobi nini ozonga autorité morale alobi siko bapekisi makambo ya autorité morale tokomona okende kotuna nani awa fachi umela nde tozana minute oyo fachi tozana ena Kishasa awa tolobi bien na TV oto bengi musakoli shaku yeyo oyo bato balanda mingi tolinga tozwa sango mabe na liwa ya tolinga tozwa balinga bakene na fachi na sasu balinga bakene na bango wapi botala nanu makambo wana yango tolobi ebandeli tolingi tozwa réponse ba congolais bazozela lumière ya likambo wana ya basangu wana basangu ya wapi baza banani po tomoni nde balungula Yesu lutani mais tomoni silence justice bolakisa biso vérité puisque liso na biso na mato na biso eza na zoto afati ndenga zo tambola zo lia zo kende tozo mona mais bolakisa biso vérité ya makambo wana awa tozana base ya 10e miri oyo boyokaka ekwesa Genève ekamwisinga esekisinga po toyebi ke on ne peut pas nous intimider boyebi ya uta na IDPS oyo tobengi Shadari oyo Lambert Mende auta IDPS Bazaiba auta IDPS batutu melelo tomoni muzito azongisi maloba aye mutu ndenge nini oyo tobengi Christian Tshisekedi asalaka politique ta leki ya ba président de la République ya suka wana asalaka politique te muzito akomi ko dembela na nzoto na yo monde ozo yanda mundamu po bana bayebisaka yo ke papa président azanoko na biso Mama Chantal azali congolaise azali muluba nde omoni okomi kozonga mutu muzitu siko Fayulu kotika ye na nani ozoki manini 300 maisons audite ezozwa yo ya mibale olobaki ke ba investisseur bakoya te siko okomi kodembela sima ya talande ozodembela malem to timbeli yo deja yo yaka IDPS tobo yaka mutu te mais tango ozoya yaka mobimba po siko Fayulu totala kokende wapi awa peli kamu ya chanye zo renye le père et le siko yo kende wapi Fayulu akomi yo je suis quinois oui biso nyoso be tuzaba je suis qui mais toi ba village na biso quand luke ya village ta kitambo ya village non yo yebisa biso ka village na yo namoni bakomi ko signaler ngai télévision ezangonga oui tozo kokula se kokula toloba Moise Katumbi olobi oza congolais siko oke kosumba 800 000 armes pona koya koboma bandeko na yo ba congolais mais yo olobi oza congolais tozana bitumba wate guerre ezate mais minduki oko kosomba pona nini po boma banani est-ce que oza mutu place wana zonga na mutu oke kosomba minduki yo olobi oza congolais bato baza ba congolais oke kosomba po ya koboma ba congolais tala papa Tshisekedi na mabele alobaka maloba nyonso aloba ekokisami nyonso awa facha alobi botika Fayulu mutu asimba yete mutu déranger yete gaz ekosila yemoko lelo yo Moise osolungwe na nzoto ya Fayulu mbemba kuna si alungwe oya atikali muzitu ye wana akomi kobima munda puisque asi abimbisi lukolo sikoyo Fayulu atikali na nani akendaki na muzitu epai ya Kabila alobi te candidat na ngai Olive Lem Fayulu azongi alobi muzitu to kanga ata biso na biso melelo muzitu wana akomi kokima muke
c'est-à-dire gaz ya fayulu esila kate salini esili yango pendenge moko na Moise totimbeli yo na minute oyo banani bakomisa lisusu banani bakolanda yo Mazemba akomi bipola pola awa pola butu moi Mazemba akomi bipola pola sikoyo banani bakomisa yo lisusu banani bakomisa yo oyina vita bana mbongo oyina ba champion yimana Mazemba ensamba lende kutu kolobate lupopo kolobate chinkunku memema sikoyo banani bakomisa yo musala na yo toyeba kyango lelo Francis Kalomba lobi vérité abisote mama na uzambien sikoyo ya utuna mwana 12 ans ngaita Francis Kalomba ye wana lobi o Jakinda la pa uti ko poatango alobi azala ko luka mbon mais tozoze la Moïse yo bomande frère Patrice alobeki boma botola me koloba twana un jour akosala nini akoloba lelo yo bomika diom po yo koma mokonzi okeye États-Unis bisika nyonso zokota bazo yebiso ke fachi deja azalaki yawo awa wozongi na masoko na kite nkun siko koloba sunini puisque na minito ba congolais ndemba tondi tozozela ka soso esala nini ekita soki soso ekiti fachi na lola mbala mokwe wo sikoyo yo kotela wapi puisque na minito oyo guerre ezate makamusu ezate ekomika te na Congo makambo ya baloso tokipaka ngo lisusu te po libanais oya yaka na loso akomi kolia fufu ndeko na biso mutetele akomi kolia tala fufu ya munena toza bezo ya loso lisusu te tokomi bezo ya fufu tala na erreur matata mponi ya sala biso akei na luf na ba libanais akei ko somba ba semulu nyonso tala banyoko pe biso mingi bino bande ko na poto banyoko biso na façon nyonso bakanisi to kufa menzambe abatela biso ko déranger transport ko déranger carburant ko kende toke na ba stade mabe toke nde boy oyo kimbuta oyo na ba cimetière ko chile biso ba nani ba salle de matanga lelo facha boyi makambo ya bibembe ba salle yango na etulite salle lelo etuli babetele maboko balobi bibembe ebimi kaka na morgue mbala boko na cimetière wo sikoyo yaka kozongisa so za mobali omoni biloko mwana mboka sala ka yango wana sali ya bibembe tofuta $3000 na sali moko 3000 mais boyo kanini ezoleka to bimise bembe na morgue to che toleli tongo toke ko kunde bembe mbongo na 3000 esali nini esili na loba na ano atayo moko yango wana mokonzi alobi makambo nyonso esili sikoyo tozozela nini tozela basokola sikoyo arme yango nazoyebisa mokonzi ya mboka bakonzi ya likolo yango nde baza mabumu minene bozomona bandako minene zaka bakonzi wana basokola nanu arme toyeba ba étranger oyo baza na kati arme la police ndenge moko tala ndenge bazonyoko moi extrême moko elekaki na inikine mais nakobeta ngo muke puisque nalandaki yango nyonso te bakoti séminaire oyo ezotala maladi ya sida mais na mbutu toyoki lisasi eleli babomi étudiant banani babomi mokonzi oza wana puisque nalandaki yango muke nga nalinga napesa information oyo nalandi yango nyonso ntango bazoboma ba étudiant wana inspecteur ya la police azalaki wapi yango tozoloba biloko oyo mikolo nyonso bato bazokima deuxième azali wapi aner ti lelo apesi biso ka lève te apesi biso Johnny numbi te itambwe mwamba kimi deuxième na aner baza wapi seke bato bazala pona kokanga biso bato ya IDPS na kokanga baketi kwa enlever bato mais bato bazokima biro nyonso ya deuxième boato wana eza wapi yango tosengi mokonzi ya mboka ba combattants baza ebele ya kozwa na service de renseignement kotinda na este nyonso Ituri Kasumbalesa Beni Minembwe kotinda bango kuna ba combattants baza ebele bakosala musala wana total sikoyo yo ntambwe mwamba yaka total so koleka combattant ya IDPS yango wana tozana DJ Miri na IDPS awa esika kani tokwesa Genève yango tolobaka nayoki makambu ya ki maître Joël Kitenge chimanga video lobi boyi o soki na tiki ye ba combattant ba komi tombo mama peka o na bangi bango okobanga biso muto aleka peuple azate
suka suka okobanga biso yango na télévision zangonga mwana 12 ans na komi na suka alingi na pesa oyo basabone o balingaka ngai makasi kula papa balambu na Damas na Angleterre na sengi Serge Chamala na Belgique, mama Ndomba Kamwanya na Suède, mama Katindumi, mama na Rachel na Canada, et papa Chaba Salmon na Chikapa Sumbula na sengi pe oyo babengaka pilote avion ndoi nanga Ali na États-Unis d'Amérique, Isam Mboui na États-Unis d'Amérique, oyo bozo benganga ibutu moi na sepeli be komona Kaindu Carlos na France obenga na tongo pona makambo etalaka politique boza ebele papa na ngai ba mama na ngai na moni na mama ya sika oyo azali na Paris na papa oyo tobengi Olivier Mulamba na aéroport ya France kaka na tongo oyo nalobi na kotindelo ba message yango wana tozali aw na papa apôtre ya église papa onaza Mungala azovanda na kata Belgique papa conseiller mingi na tongo alobi mwana 12 ans bolemba te pona ko soutenir Fati Beton yango wana biso tozali awa butu moi pona ko sunga mokonzi ya mboka na sengi bino chaîne oyo ezokende ti epa ya empereur na tindilo pembote na Japon esika ozali esika kanyo yambaki Fati Beton c'est mwana 12 ans boye binde bobenga kinga ba japonais bolobi na ki Japon ngape na zongi na lingala yango wana tozaka kotindela ke bino bambote po bozala peke kokanisa ke biso awa toyebi ke bino bozali tokomi na Mosakoli chaîne Shako TV Shako Mosakoli TV Shako Mosakoli TV c'est moi na 12 ans bayo. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.